bana nzambe ezali awa. Balinga mi abana na nzambe mbote na bino. Papa, mama, yaya, leki, frères et sœurs. Pambwama tikate yawa pambola ya mona yo. Na mokola lelo ya saba ya lelo dimanche lelo nkola mona yo. Apesa yo kimia na molimo na bosuni. Bozali bongo na 4 na chaîne na bino ya télévision bolingaka mingi Aziza Pembele TV. Eza ko senga mingi pena yo ndeko surtout yo moto oyo ozali mwana nzambe ko bosana te pona ko tombola lokumu ya chaîne na bino kende liboso boyambaka makamalamu pe continuer ko pusana esengeli yo la kisabolingo ya ko aimer mateya na biso pe ya ko partager yango. Surtout, nano s'abonner na 4 na chaîne. Ozana bana ndeko mususu. Ata kuta banda kotala te, mais a s'abonner. Ko s'abonner wana, ezali YouTube, mokonzi ya ba chaîne ya ba télévision, ya senga biso ba membre bazali belé, pour bandeko permettre to sala mosala oyo. Boko lingate ke kufa. Ce que le bo monité, l'équité boko loba, ah mais to landarmate ya to monte mais yebisa mwana, yebisa ndeko, na yumoko o s'abonner. Surtout ko partager mateya. Pe ko aimer chaîne ya YouTube ba komona ke oui, makambo yo bozo sala, ezali makambo malamu. Po mususu ba bloquera ba vidéo. Mais bolingo na yo ndeko tombo la chaîne oyo. Salango. Ezali passe na yo mtozo tala na so zo landa ngona en direct à télévision, ezali difficile ya ko aimer pe ya ko s'abonner. Mais sala on a portable, so ko kite senga na bana ba yebi obi betelanga kombo chaîne ya télévision Aziza Pembele TV abi na s'abonner ba sala kanini ba rola kisayo tikate nzambe na lola amona yo pambwama ezalinga ibongo molingami na bino frère le prophète Pembele Aziza nkolo yawe na bibele mosali na kolanda se atinda ngali boso na bino pona ko sakola malobane mon santo nde malako nde parole balingami liloba motasalmi na liloba yango nde puissance maloboto lubaka yango esalaka befe parce que parole nde yango souffle nde parole mateya obolandaka ndenge ozolanda mateya ezosala makambo na kati na banzoto na yosanke oyeba kowela ka mabondeli te me mateya isaka ba purification zo kupetola après mabondeli nde ekolada mateya ekolaka so boyebi parce que muto azokweya na nini na masumu na kozanga koyeba so koyoka mateya te makambo so omona ka mpamba or que eza ba piège na kati na yo omona ka mpamba mais ekolaka so nzela pona koyeba mateya landaka mateya pezalaka penza kosenga inspiration nkolo abalo bakiso mateya ndike zo tema nkolo bano bakiso so makambo so bia ate likambo yezaki boyi inspiration balo bakisa mama makambo susu ko tema wate mais ko teya yo na mateya oyo koyoka yambo to kota na kati na sujet na biso ya mateya ya liboso to senga mokonzi kimia na molimo pe na musuni to bondelanga ina yo na yebike ozana mikakatano ozana ba problème ozana esengo tikate nzambe na lola amona yo ozana esengo ozana ba problème nzambe na lola pa amona yo problème nini ozana kati l'hôpital na yebike ozobela ozana ba passe mais moto moko te oyo akuki ko sala na sika na yo soki yawo na bibele te mozali sokola tsawa bengi je suis la guérison ako guérir yo pour guérison na maboko na ye malade moko te telemaka liboso na ye ozana ba problème ya ba couple na kati na famille na ndako na libala moto oyo abalisaka ezali nzambe moto asengaka kimia ezali nzambe eloko nyonso ezaka na le problème nango mpe ezaka na solution nango solution nde mokonzi na bakonzi financièrement okolia ndenge nini soko ozangi mosala okolia ndenge nini yawa asalaki yo pamba te mpo lia azali mokonzi akopesa yo ba dossier na ba tribunal makambo zo marché te olala malamu te bandoto mabe makamane yawe na lola azomona yo sikoyo quel que soit le genre de problème
tobondela ngai na yo. Amen. Tobondeli. Tobondeli zala concentré, tobondeli. Nzambe nango ya kati na yo. Mokonzi na bakonzi. Yo vandi na likolo na lola. Milimo no sambo ezotambola na kati na mokili mobimba pote oyeba problème ya bato. Tikate milimo sambo ezotambola, cet esprit ezotambola eyeba problème ya moko na moko o azolanda mateya moko na lelo po azolanda ngai na ngonga oyo. Mokonzi yambo na tatola, yambo toloba, yambo pe bana no baloba. Yo mto kota pe sondaka metema bato yebe ba problème ya mpate moko na moko. Kota likambo na bango, mona likambo moko na moko. Molongoli ezali kaka yo, mobakisi ezali kaka yo. Mokonzi yo ezali mécanicien ya nzoto ya moto. Oyeba pa bampane ezali, yo ezali échographe ya moto. Yo ezali IRM ya moto, yebaka nyonso eza na kati na nzoto na moto. Tikate tata o sonde ba nzoto na biso o longola o nyonso mabe otika malamu. Makambo nyonso bana bazosenga pai na yo po basengi na moto te, basengi na yo, baluki nganga te, baluki nani te, baluki yo. Nganga na banganga nde yo opesa kimia. Tikate mateya mokolo lelo epambola bana na yo. Ba monso na kati na misala, ba grave yango na kati na metem po monso na kati na misala. Tikate tata opesa ngai mosali na yo mayele pe inspiration pe bango pe ba o bazolanda opesa bango inspiration mateya oyo evanda na kati na bango na pamboli yo nsambe na buya. Molimo mo santo ezala na kati na moko na moko. Soki bakoluka bana na yo bamona bango te. Me bamona mokonzi mobateli po yo batela bango zo kengela bango. Na kombo na yo tata pe ya mwana na pamboli pe ya bibu. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, 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 alléluia. Balingami ya bana na Nzambe tokumi na ngonga mateya na biso ya mokolo lelo ezali na kati na mokanda ya Nouveau Testament nde babengi évangile selon Jean. Jean chapitre 8 verset 44. Balingami mateya na biso mokolo lelo boyoki yango ezali na kati na mokanda ya Jean chapitre 8 verset 44. Mazotanga makomi na kombo ya mokonzi na biso Yawe na bibele mozali na kolona se obabeki je suis azana bino je suis azana bino nangonga oyo po azali le chemin akotanga makomi na mokanda ya français. Nathan, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est meurtrier, il est menteur et le père du mensonge. Parole du Seigneur en ce jour. Balinga mi abana Nzambe na kotanga makomi na kati na mokanda ya lingala, natangi makomi, bozali banana ya Zabolo. Pe bolukaka kosala bobele makambo oyo tata na bino alingaka. Wuta ebandeli ye azalaka kaka mobomi pe aboya makambo ya Nzambe. Makambo ya solo ezali na ye te. Tanga kosaka lokuta wana ewutaka na motema na ye. Pamba te azali moto ya lokuta pe tata na yango. Maloba na kolo na mokolo lelo. Amen. Amen. Hallelujah. Hosanna, Hosanna. Hallelujah. Balingami ya bana na Nzambe teme ya mateya na biso mokolo lelo ezali les trompeurs. Les trompeurs. Moto ya lokuta. Moto ya lokuta. Amen. Amen. Balingami ya bana na Nzambe landa malamu zala na kati na kimia pona kolanda mateya mokolo lelo pe ekosengama na yo zala attentive. Mateya oyo uti koleka koyokaka yango pe kopartage. Salaka musala ya kokabula mateya. Tindelaka bandeko ata aboyi watalaka na yete tindaka kaka mukola kotala ezali mukola kolanda ezali mukolo nkola kotushe yazali kolemba te tindaka pona kosauve bato ata aboyi mukolo mususu Nzambe akosala eloko moko kati na ye akolanda pe kosauve ye. Tindelaka bato kabolaka mateya pe kopartager, hein? Ko-aimer, pe ko-s'abonner na kati na chaîne. C'est très important. Quand vous avez la matière, zalaka vraiment na bokebi nyonso makambo eleka yo te kobandela na oyo eleka na bateme mosusu eleka koyoka yango. Balingami ya bana na Nzambe mateya mokolo lelo eye boyoki titre les trompeurs.
moto na lokuta. Moto ya lokuta, le trompeur nde Zabolo. Boki yango, mate yelo bakate bozali bana ya Zabolo. Pe bo luka ko sala bobele makambo oyo tata na bino salaka. Banani yango bazali bana na Zabolo lelo yo nkolo oyo koyebisa. Banani bazali bana na Zabolo pe bana na Nzambe. Banani manipulateur ezali nde Zabolo. Nzambe na ngoya koyebisa bino. Manipulateur, séducteur, escroc, menteur, dominateur, kakaye. Azana, makambo nyoso wana ezaya ye mtalata nyoso. Nde esprit diabolique, nde esprit impire, ye wana mensonge, menteur, trompeur, manipulateur, séducteur. Nyonso wana soko zana mutu ovivaka na mutu otambolaka na mi ozana papa ozana mama ozana mi wana camarade wana mobali wana mwasi aza mutu makambo hey! Eza pasi pona yo ndeko eza pasi pona yo o s'en sortir eza pasi pona po ya molimo moko non bazana mayele moko oya bo diable oyo wa ba tromper baza lokola ba kota université basala ba formation baza suka pona nini batu mingi lelo bazu ba problème pe bazo zwa toujours ba problème pona nini kokutana na milimo oyo ya ba tromper ya ba manipulateur ba séducteur mingi bazu ba problème mingi ba kufi pe baza ko kufa mingi bazo ba problème mingi ba koti hôpital mingi bazaki na bozui sila ba kweya mingi mabale kufa makambo ebele ebeba pona ba trompeur ba manipulateur ba séducteur ba escroquerie so escroquerabato mais aux diable ba menteur bazana molimo moko bana mayele moko soko zana bonzambe te soko lati nkolo te osimba mutu basimbisaka bato mutu pe suka escroquer yo okondima te bazana langage tango bayaka ndenge azosola na yo ndenge azokoasire yo ondima te ba tromper ba manipulateur ako manipule yo ako pe bazaka sir bazaka sir ba menteur o ba te batu mususu nga lokuta na munoko nanga eyaka kaka sans coûte na imaginer na kosa na tembe yoka akomi kumisa na kat nango orke eza esprit atambolaka na molimo na kufa kengai lokuta yaka kaka pata soye kaka donc et pona ye akoma ko to danger puis donc diable Satan a bâti la penza ba inspiration ya ko kosa ya ko tromper ya ko manipuler lelo yo mingi bazu ba problème pe bazo tambola na kaka ba problème lelo ba mususu baza kaka na kaka na ba problème ya mo konji ay ko susulisa moko na moko azoma yele ayeba tromperie za molimo mabe tromperie za molimo mabe manipulateur séducteur ko séduire bato na lokuta ya molimo mabe ba imposteur baza bato moko soka bubi yo pe lelo yo bato bazangi besprit bazangi molimo na Nzambe baza ko bubama baza ko trompame baza ko manipuler bango ti lelo yo bamisusu batsambelaka me ti lelo yo aza facile ya ko manipuler aza facile bakosa ye aza facile baséduire ye na likambo oyo oyo ayebite balinga be bana Nzambe tango sambelaka tango bondelaka na kati na nkolo parce que za molimo ya diabolo ayako so ayiko kotela yo ako sakana na yo ako bebisa yo pona ko tromper yo pona ko bebisa yo balinga be bana Nzambe trompereza na famille trompereza na bana otobota mwana moko za wana na bana tobotaka mwana moko za grand manipulateur yo parent fo yeba ke mwana oyo amanipulaka bato abanipulaka bandeko na ye
Il faut esengelo yeba tango zobota bana na yo yeba ke mwana oyo telemelaka molimo wana soko bonu mwana bana oyo na makama telemelaka pe fuko bonda na kata mwana po mukola kokola akozala grand manipulateur grand scroc soko telemeli yango te pe akozala grand imposteur grand séducteur ekomema mwana wana na tango kokola nango abande na mwana tango kokola nango ekozala plus grave faut ko éviter ko bondelaka ko telemela likambo ko telemela molimo oyo balinga mia bana nzambe séduction euti na ko tromperie euti na bato ebele tina uta na kala tina lelo oyo makambo ekosila te po moyini azali mokolo makambo ye wana azali le père des mensonges oyo nkolo na bankolo mokonzi na bakonzi ayeko yebisa bino na kati na moteya lelo alobi nini bazali ayebisi bato azoyebisa bandeko ke bato bazosala mabe bazali bana ya zabolo pe balukaka kosala makambo ya tata na bango mpo tata na bango asalaka kaka mabe lokuta na lokuta wuta ebandeli ye azalaka kaka mobumi pe aboya makambo ya nzambe makambo ya solo ezali na ye te tango akosaka lokuta wana ewutaka na motema na ye donc ba imposteur ba manipulateur basalaka au fond de leur cœur pe baprépare pe bayibaka ke nazokosa pe tango bakosaka pe bazokosa bazalaka sur na bango tango azomanipule ala sur na ye ke likambo wana akoréussir pa kolonga bakenda gauche droite calmement pas assuré kakolonga baka na silence na kati na bango soko za na molimo na nzambe te eza pasi na tina kati na yo balingami ya bana na nzambe tozwa par exemple na makomi ya Acte chapitre 8 verset 9 à 11 Simon le magicien ayebi bien Simon le magicien ayebi bien kazane musali na nzambe te azane na nguya na nzambe te masalisi temple na temple na asala ba mystique asala ba miracle ye moko ayebi ko fona ye ke eza na ngo magie azokosa ne bato mais bible zoloba te na kati na makomi zoloba te asalaki ba makambo so azako faire ko étonner bato même na milieu na contre wana nyonso bato bayebaki ke ye asuka bato bandimelaki bato bamonaki ke ye penza donc ana nguya na nzambe mais au fond de lui-même ayebi kazokosa ne bato asala ne ba magie aotrompe ne bato bindima faut keba bino bato bakoma ko manipuler facilement bozo comprendre que bozo comprendre ti lelo bato bazo comprendre te bato bazo lela na kati na l'église bao lela na kati na misala na kati na famille bazo lela pona nini ba trompaki ngai pona nini ba manipuler ngai parce que boyebi na nzambe zakati na yo te sengaka moyele na nzambe po na discernement po oyebaka ke mutoyo aye na solo to aye na solo te baza difficile pour comprendre bango parce que ye moko mokonzi na bango c'est un ange Lucifer hein ayebi bango siko bakota lokola bakour ndenge nini bakoki kokosa Simon le magicien tango azosala betoma siko basali na nzambe ba Philippe tango bayaki ba Pierre baye tango babandi kosala makambo si bato bakomi kolanda ye moko ka Simon aye kondimela pa ba Pierre muta zako faire étonner bato muta okamusa bato maye kodimela tanga moni siko mystique siko ya Saint-Esprit siko ne resala ba manifestation na ye aye paye azwa baptême mais makomi so bate ye côté nyonso wana ye muta saki ba makamo si ye muta kamo saki bato mais les mêmes aye epai na pote akomo mwana na nzambe azwi bateme pe aye na mbongo apesa basali na nzambe bapesa ye pouvoir ya Saint-Esprit ye pe bana basala makambo na trompeur yoka bayebiseke ne kufa na mbongo na yo liloba oye pona mbongo te ime tala musala ya saki siko na bato ya kosaki wana ena bato musuba zwa pasi bato musuba kufa bato musuba
Tu es trop maillé les bateaux. Oyo, makamade na nenge. Bana nzambe. Toujours na kat na makomi, na Genèse chapitre 29, verset 1 à 27. Toujours Jacob. Jacob, papa na ye Isaac, abotaki. Esaou na Jacob, siko Jacob, batindi ye na mboka musupo aluka mwasa bala. Akena obala. Jacob asiminzela inde ake na mboka komaki akomesika moko boye aye okuta pui ya mai na kati na pui ya mai wana bato bazotoka mai atuni siko mboka mozo kende noko na ye afanda kuna mama na ye leki na ye babotama na ye komona Laban avana na mboka moko boye donc Jacob siko kende kati na mboka ya Laban pa noko na ye donc noko na ye akomi na pui wana amoni bato bazotoka mai atuni boyibi ndeko Laban moto ya Laban babi ato yebi ye kututa mwana ya mwasi ye wana ayikolesa ba bibwele mai comme ça mai ni pe kolesa bango bagatiti atali mwasi ezaki nini Rachel atuni albi ba memani ti na mboka noko na ye Laban yambi en effet aboni oye na tango na kala ezalaki okobala kaka na famille na yo moko obali mwana na noko na yo moko parce que kokende bamboka musika te na tanga kala ezalaki nde mwana tango akomi bayambi ye Jacob a proposé noko na ya soni na noko na ye Laban abi noko nga na ye mpo na ye kobala na kati na mboka oyo na bala mais nga na sepeli nazwa mwana moko ya yo asepilisanga mais na kosala 7 ans na 7 ans wana salaire na ngai okopesanga mwana ya mwasi moko ponga na bala donc ofutanga salaire te na bana kosala mais fona sala lo 7 ans na kati na mosala noko albi mais non ce n'est pas un problème est-ce que c'est un problème oyo bandeko na yo donc oui sikoyo noko ngana sepeli na ngana Rachel na pona Rachel non c'est un problème te kutu mais c'est bien noko a assuré neve do assuré Jacob que Rachel tant basali papa 7 ans ekoki Jacob a dit sikoyo Laban 7 ans ekoki ngai sikoyo ko na ali awa fona lo siko mwasi pesanga mwasi na ponga na kende po 7 ans na salaki ekoki Laban a ebisi yoka ba manipulateur ba trompeur ba séducteur a ebisi babi mais na pesa yoka mwasi boite faut ça moi fête mon festin après fête mon année puis je moi c'est abi ikambote allez abengi si bato fête na kata fête wana Melissa pesa Jacob masanga Jacob mela Jacob mela na mela bik mela ay ba ikabolango Jacob mela kwiti Jacob akikola na ndako ay bike ba yo ya kotikile mwasi siko Laban azaki na bana mibale Léa na Rachel oyo Jacob suko azolinga bala nani Rachel papa salini ola pesa ye Rachel papa azui Léa nde yaya Rachel nde leki papa azui Léa aye kotika ye na ndaku na chambre epai Jacob alalaki balala na ye bana na nzambe mokili oyo na makambo Jacob na kwiti na ye lokola yebi pekake mwasi ye wana donc si ba yiko tikile mwasi balali na mwasi mbeto moko or que on va solala na ye Léa Rachel te ala na yaya ala na lekite papa de bakwiti na ye tongo etani ala mokaboye mais usani ni awa kat na mbeto mais to lalinga na yo mais to sali non mais izani mais yo ngana ye la yo te na ye la ki Rachel mais yo aye ko mona Laban noko abi mais ngana comprendre te o comprendre te ni abi mais ngai na yo kana ki na yo 7 ans na sala 7 ans opesa nga mwasi Rachel po Rachel aki kitoko aki na bote kitoko siko Léa nde aki na misu moko ndenge mosusu abi mais ngato yo kana na yo na Rachel mais siko na comprendre te yo tila ngai siko yo na Léa na lali na Léa mais noko ayebi non affaire ezali awa biso na mboka na biso ndenge tozali awa na bakutime na biso leki abalaka liboso ya te
fo yaya abara liboso po leyande. Mais tant on a yaki noko, tant on a yebisa yoko nako bala Rachel, pourquoi yo yebisa nga makambo te? Pourquoi yebisa nga te ke le kakabo te? Siko ba tromper, ba manipulateur, a manipuler ye. Yoka, ba screw. Abisio non, non, te ngai ko simbate, ngai mutema na ngai betaki na Rachel. Mais wana de Léa déjà commis la zemi. Nega za na commis déjà la zemi. Yoka. Ayo ko bot ça y est, koto ya linga ko botate. Ba manipulateur, ba screw, ba kamba salaka. Madamoko, yebe la bana le bon, et appronté. Sala sous 7 ans. So sali sous 7 ans, voilà si man appelle sur Léa. Et n'a pas sur Rachel. Donc, c'est quoi comme on a dit, mi balé. Donc, à continuer la Léa, Yépé, Jacob Sala 7 ans. Aïe, au ça y est, Rachel. Yango, yoga, et botaba mbotu. Donc, Jacob a boté na Léa, aïe, au bota soso, na Rachel. Donc, bana, ya tata moko. Nane, asadi escroquerie, wana, papa, manipulateur, yé mtazo manipuler. Yango mona bana musu babotama Amon, abotama kuna, musu abotama kuna, ba Lévi babotama kuna, pa ya Rachel, musu babotama. Donc, ba Siméon, donc voilà. Yango yoka ke koto musu ba famille Lévi, ba koto ba famille ba Siméon. Donc ba botama na nani, ba musu babotama na Léa, ba musu babotama na mais moi si o Jacob a tiré motema yaki Rachel. Voilà. Balinga me ba nanzambe. Ba manipulation oyo soko yebite parce qu'il y a yibakite, il fallait pas expliquer que ezanango boité, boité, mais à manipuler à salisi 7 ans donc 14 ans pour affutailler les foutis oyo. Ce sont comme ça des manipulateurs. Baza grave, baza ndenge moko ya ko sakanate. Balinga me ya ba nanzambe. Ba imposteur. Soki na kati na yo, na kati na libota, na kati na famille. Mobali azalaka manipulateur, wana problème. Et a passe. Obali moi ça sera manipulatrice, ozana problème. Faut bon de la ranzambe pour vina yo, eza viri à souffrance. Donc eza na diable mobimba au vivra na ye. Au vivra na diable mobimba. Parce que les loyo na kati na mabota na kati na ba famille ezo mona na nini na kati na ba famille na kati na mabota mobali akoma ko manipuler mwasi incroyablement mobali akoma ko manipuler mwasi aboyan même na famille na ye akutana na famille na ye te asolana na bandeko na ye te pona ni mobali mutakoma ko manipuler ye oh kaka non nzabata singa mama na yo andoki papa na yo andoki ser na yo andoki yana yo andoki yo pe ozomona ngone lokola la vérité or que eza makamba lokuta azo manipuler yo po akume su ya ye o ngai na linga te bandeko no balinga yo te ndeko no na tonga kiyo abando ye lokola maka abando ko manipuler et puis bazala ka tanga zo loba asir makamba zo loba ekolongisa mako ekokokisa mako ekokokisa ma akodwa yo bien alambi yo bien lelo yo mingi na mabota na ba famille na ba kabwani pona nini abala mobali moko ya manipulateur a manipuler a kabuli na bandeko na ye et puis lelo oyo zolo ba awa lelo ba misusu tozali ba 15 ans 10 ans na famille na ba yo kana raté so tali origine ya manipulateur mobali soki tepe manipulatrice mwasi a kabula ba otala pene donc akota sa makambo akota ba confusion moko na ba lokuta moko na mensonge bazana domination mo a domina nyonso mabota batuza ko kabwana mabota batuza pour ba manipulatrice na ba manipulateur batu musu baso souffrir bana mususu soki to komi na kati na ba mboka ni kola nete ba mboka lokola ba Congo ba shege ba komi mingi na ba kata mboka wala pala ba manipulation bato basambelaka chaque jour mona ka oboti yo tata oboti bana mwasi na kufi atikili bana 5
obali mwasi ya mibale mwasi ya mibale wana aye aboti bana mibale to misato mais mwasi wana komba ko manipule yo mobali pona bana na yo oyo kaka non nakendeki na église moko boye bayebisenga mwana wana kandoki aka na molimo boye soki kaka mobali azwi problème na mosala oyo nayebisa yo sheri yo somona lokola blage nga nasambelaka mpenza yo mona lokola eseki mwana na foto tale malamu mwana bato aza na ndoko te mwana bato aza na eloko te telema tata yoki mokolo mosusu bana na libanda wo abengani bana lelo toujours se retrouver na bana ebele na babalabala omona kaka ke mama papa akufa to mama akufa to papa akufa papa leki oyo ayi kozwa mama na biso aboti na mama na biso ale azodingaka bana na ye akomi komanipule mwasi na bi sheri bana oyo bandoki tata na bango aza ndoki tanga ke nakende kotalisa makambo namonaki boye bana bakomi kotelengana orke ya rien yo pe lokola oyebi te overifiaka te otalaka te otambolaka te otunaka te otiki kaka bana bakoma kotelengana bana bakoma na pasi bana bakoma kolelalela bana bakoma neti bango bakomi kopeye bapri mpona nini manipulation ya mobali na yo to manipulation ya mwasi na yo babiso babeta bana likambo oyebi te mwasi so ayebi ndenge akomanipule poke obeta bana na yo okomaka bo mwasi amanipula betule balhistoire mo balisolo okoko supporter to zubana kuba beta otala boye manipulation mwasi mutazo manipule yo ozokisa mwana mosusu likola ko beta mpona nini manipulation bana na nzambe mateya oyo boke bana kati na makati na mateya oyo ngai nayebi mokolo mosusu eza na ndeko moko boye abengisi mwana na ye ndeko wana baza na mwasi awa na poto makati na poto abengisi mwana na ye ezalaki na province ya Lille abengisi mwana na ye na mwasi nde bavandaka mwana na ye babengisi mwasi sikoyo azobota te aza mwa badifficulté makama ndene oh la 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 kaka ndenge bazomanipule na kati na baeglise bazomanipule wapi kaka o non basali na nzambe mosusu na baprofete mosusu na basali na nzambe so bapaster mosusu bamona yango te aya na miso komona te kaka ye moko akangi miso tum o nzambe atalisinga mwana oyo nani boye na ye abi non oyo mwana ya mwasi na nga azalaka sasa ngami na yaki na ye ale abano manipule mama ndenge nzambe azotalisanga mwana oyo moto aza na mabota wana mabota na yo na mwana oyo moto amelaka bamaki nyonso tu mama mbala moko atomboki na kati église shero mwana nalobaka nini mwana oyo namonaka yebi te mokolo mosusu namoni mwana asubi na mbeto ma mwana otali mwana ngo mpe ba age ba 7 ans 8 ans asubaki na mbeto mais oui eza mwana nani mwa asubaki yo osubaki te yo osuba na mbeto te osuba na mbeto te mwana apa sheri bakomi komanipule papa akoka te akoma kobeta mwana wana soki awuti mosala kaka arate train te soki arate ka train mwasi amanipule sheri oya ere nini ona arate train sheri train kuna comprendre te mpe ndenge nakoma babi nayebisaki yo nini nalotaki ndota mabe mwana oyo mwana bakomi kolotela mwana bato mabe azwa problème na mosala azwa contravention ata azwi contravention ye moko amemeki motuka nde mabe kaka mwana wana moto asali makambo wana mpona mwasi akomi komanipule mobali akoka te bakomi kobeta mwana telema kobeta eleki to mwana wana akoma kaka avandika akomi kolengalenga akomi kolengalenga akomi kobangabanga mwana akoma kaka kobangabanga akomi nde kati na baproblème mwana moko akoma traumatisé oyo mwana n'a rien à voir manipulation n'a rien à voir mwana akoma kobangabanga ti bakesi kuna kati na ye mosali na nzambe oyo abimisaka makambo yango akomobanga atali alobi mais non oyo dégâts babenga non ndenge nini nga nakoma tokoma makambo eza nini babenga biso tokoma tokekutana na kati na problème yango nakutana na problème eza nini oh non tala boye mwana ngai natali ndenge mokolo atalisa nga namoni nanga bondoki na kati na mwana na bino mwana aza ndoki te oh non natala bien ndenge ni mwana aza ndoki te
na tuni musali na nzambe wana ebandi ndenge nini yo kende ko bimisaka mwana oyo aza ndo oh non telema baza kotungisanga trop nga pe na luka kaka na esprit yaki kaka na loba kaka nga me oloba kaka mais tala dégâts ozo causer na kata famille jusqu'à ce que bakomaka fo bazungisa mwana wana kisasa pour mwana mutaka kamba na pesa explication na biso bango ke mwana na na problème te mais baza convaincu te parce que le ko ba yuka kendo mama wana ma femme akoma kaka donc problème na ye mabota na ye mais soko tali bien na mabota na ye alongola bazemi bele na kisasa asala makambe bele mwana ko ile problème ba trompeur ba manipulatrice bazungisa mwana kisasa na ba mboko ya ba passe mwana zungu na kisasa na likambo yebani na mutu na makolete bana na nzambe makambo ya manipulation zo boma na kat na bato yangwana na kat na yo frère so na bana boto na mwasi mususu ser soko za na bana boto na mwasi na mobali mususu ozamba na kat na faites attention ata yo ki likambo za ni mobali ya yibo yebisa yo ko zwaka décision to ko bana beta bana donc zo penza boyebi na mayele omituna zo penza boyebi na mayele parce que elle a passé bato mususu ozo manipuler ozo yeba te yo ye kaka oyoki kaka okomi kosala bana no mabe balinga mi bana na nzambe tozwa na 1 roi chapitre 21 verset 1 à 15 1 roi chapitre 21 verset 1 à 15 bana na nzambe boyebi bato yo bazalaka sire ba trompeur ba imposteur ba manipulatrice na ba manipulateur na ba dominateur na ba séducteur ba ka sire na bango ba donc tant qu'on se préparer les camps ayibi ke akolongo sama na kat na lokuta na ye tozwa Akab na mwasi na ye Jezabel keba suka na manipulatrice molimo wa mabe abebisa na mobali akontamine na mobali na ye Akab bazalaka na lupango na bango na kati na lupango na bango eya na voisin na bango komone Nabot aza na bilanga na ye cha na ye ya bavine makamane na ndenge sikoyo Akab akoma ko préférer neti azwa pe ndambo ya lupango ya Nabot akoma ko envier akeko mona Nabot abi Nabot nalingi otekela ngai parti ya bilanga na yo to bilanga Nabot ali tete oyo ezali richesse ya famille nanga ezali pamboli ya famille nanga en tout cas na lingi nanga te na tekango za makamana oh non abondeli Nabot ali te na oteka ngoneni eli ko bateke poto kanga lupango likambo nanga eza ya kamna yo non oko kusumba bilanga na koto mususu mais pourquoi yo linga ka osumbo ya ngai oyo eza bilanga nanga en tout cas ngai na kopesa na mutu te na koteka pete na posa pete na teka ngote parce que eza richesse ya bana nanga pe yanga moko oh Akab lokola ayibi mwasi na ye akomi na ndako Akaba ye akomi na ndako lia pali ko lia te akomi souci net mutu azangi problème net muta perdre l'eau là akomi kaka souci mwasi siko Jezabel ndinga zo kota kaka oyibi ba mbeli musu ba caprice mo bo so kama fa sa caprice Jezabel akota bi oh chérie o lia te abi non o lia te pourquoi akomi souci boye et problème zanini yebisanga po ba ba rasile ba trompeuse wana ba manipulatrice wana ba séductrice ba dominatrice bazaka derasir abi oh problème yali abi non eza Nabot asalini abi oh na yebisi Nabot bilango ngoni bilango ezaka wana bilango wana vini wana oh ya vini na yebisi Nabot kate kana ta parti to apesa na pesa mbongo Nabot aboyi na bondeli na motema moko aboyi oleke sikoyo ye Jezabel ayibise oh mes chérie to soma na biso kote musu ayibise oh yoka asire bi oh eloko so bangila yamana oh nga una ka tsusu nini abi bon premier ate ozongo na peso bilanga ozongo na cadre nini parce que ça sire abi na cadre nini ozongo abi azo banga bilia na yo yana mo problème muke yoka bango ta problème ya mone ba mona no problème muke po ba yebi ndinga ko kosa ba yebi ndinga ko manipuler ba yebi ndinga ko séduire alléluia asali nini yoka ko makambo moi ça zo sala bazana lukuta bana makambo moko c'est grave moi ça sali nini a commis lettre wana pe a commis a beti caché ya mokombo mobali
Akab. Or que lettre mutazo komango Jezabel. A commis combo Akab na c'est signé Akab. A lui n'a convoqué jeune mboka mobimba biso nyos tout abengisa ba kambi nyos tout ba serviteur de Dieu ba nous habite tous na jeune wana boya. Ils a convoqué pa ye Akab. Ba ye jeune nini? Oh non, jeune to sala ya prière fo Nabot oyo kolobela. Tout a fingi nzambe, a choli nzambe, abomination, a sala abomination pour nzambe. Donc to sala jeune wana ya prière pour Nabot fo akufa. To yamona akaba convoquer jeune. Ah! Balinga mi abana nzambe botala na bin likambo. Muto abatu na bilanga na ye, aboyi na ye, ana bilanga aboyi na ye. Mais baye ko sala les jeunes de prière ya nini ba yango ba na mingi basala na ba jeune de prière eza nango na mutu na makolo te etali yo kutu te eza pe makambo ya yo te mais mutu asali yango kaka po manipuler église po manipuler bato a manipuler yoka na kombo na nzambe alobi na kombo na nzambe alors que ye moko Jezabel asambelaka na nzambe te ayebi ne kutu nzambe te po ye moko aki na suki na 450 ba magicien et puis na 400 souki prophète de Baal ya yi donc ayibi ko nzaba azaki nganga mais asali si jeune na kombo na nzaba pona nini po a manipuler siko batu likolo ya bilanga intérêt na bango bozo mona makambo yo donc batu mingi ba pona intérêt na ye ako manipuler troupe ya batu pona ya longue sama na intérêt na ye mais bino intérêt na bino yate batu pe bazoba bakota ba jeune batu nyoto yango batu mususu ba jeune mususu bobondela ka wana azana ba problème na ye ba sona na mwasi na ye na carte sur le wuni ni makambo zo simba te akoti na église jeune bo koti na jeune or ke makambo tali bino ta a tromper ne bino or ka koti na jeune to abimaki na mwasi batu kuna bakena makambo zo yinda tamso ba kanga yo kota tribe asasi jeune na carte d'église to asasi jeune na pays batu basali jeune ba tumbi mambeka batu mususu mais ye kuna ato kamuna abeta ba frite abeta ba kuanga beti ba mfumbwa aleba soso na yebino kuna bozo nyo kompo ya asane sir quoi ça pas tant jeune silika pas ba lubi non Nabot ba bengi Nabot yo chola ki nzambe tata ba kamati Nabot ba sali ni ba bomiye alléluia ba bomi ba tubutu ba bien abomination ko finga nzambe te jeune sili ba bomi Nabot pona nini eyebanite na bilanga batu aboye kote ka bilanga akaba vandi ka bo mwasa yebi aye komona ye Jezabel aye komona ye abi bon akaba c'est bon hein okoke zo bilanga abi na so abi na bomi akufi akaba akufi abi na bisa yo zo bilanga ote ya mwana kuna kene ko et pas ici quoi akaba akade ko zo bilanga ya Nabot e komi na ye bilanga ya makila crime du sang pona nini mwasi ya manipulatrice mwasi ya trompeur mwasi ya lokuta oyo nzambe asepelaki te nzambe asepelaki te atalebi akabe makambo ya sala na mwasi na ye Jezabel lokuta trompeuse manipulatrice bato lokuta bana na nzambe boye bana malamu te makambo yo eza mantata tala makambo ya Akab Jezabel makambo ke kosala babomisi Nabot pamba likolo ya ba manipulation ekoki koza na kati na famille na yo bandeko na yo moko bani ko manipuler yo manipulation pe ba tromper ba mensonge ekobima na kati na libota na yo ezala mabala mosusu ekabwani likolo nini ba belle sœur ba manipuler ya na bango baboye na mwasi or que vérité za ngote makamba lokuta eza pe na ba beau frère manipulateur ba misupe ba ndeko basi musu ba manipulatrice alinkaka ndeko na mwasi bakabwa na mobali na ye to yangwana na kati na yo folataka mayele manipulation mususu koza na bana oyo boti bana mususu bakabula mabala ba papa na mama bokabwa niko otali bien mwana mutazo manipuler papa to azo manipuler mama po bokabwana donc soko monni ngona alati molimo ya satana molimo na ndoki vandi na kati na ye bana na nzambe bikelamo na nkolo tikate mayele na nzambe elata moko na moko parce que manipulation eza esprit moko impire esprit moko ya mabe totala malamu lelo yo na kati na ba réseaux sociaux manipulation okotala bo mwasi
photo atie na kati na réseaux sociaux photo mosusu ya kitoko mwasi soki ndenge nini oyo kazalaka ne ndenge wana te mazo manipule po yo olinga ye jour oke elinga ye bokokutana okamu elongi oyo omonaki na kati na photo yango te ozomona yango te mpona nini manipulation surtout na baréseaux sociaux bamanipulation na bamanipulation okomona kaka babiloko bazokoma na kati na réseaux sociaux na makambo bazotia na kati na réseaux sociaux kaka bamanipulation bamensonge balokuta na bainformation bafake news bozoyoka wana bafake news eza manipulation eza bamensonge donc bana na nzambe fo boyeba totala na malamu na kati na bino na kati na bonzambe mingi babebi mingi bazocomprendre te na kati na baeglise manipulation mensonge vol yango na kaka nyonso vol tromperie séduction okoti na kati na église bazoséduire yo na mosali na nzambe azoséduire mpona nini mosali na nzambe azotrompe azomanipule bino mpona nini nakende na église wana babimisa banioka navande kaka boye papapa babimisi nga nioka wapi ebimi na kati na lipumu lidusu mpe emonani te yo moko papapapa mwasi kaka pa ngolo ebimi na sous-vêtement etoboki te eloko te sous-vêtement ekwei na kati église bato bazomona papapapa eza manipulation eza tromperie donc ozokweyisama na kati na to baeglise mosusu oyo ya nzambe ekauki likolo nini bato balandi bamanipulation balandi bamantere bato satana tata na bango akosaka banda kala babandi kokosa toyebi awa na kati na Paris boyebi ndeko oyo abimisa na baniao niao abimi na kati na libumu na yo moko ozoyeba te mpena ke ngai naza moto otoba babimisanga niao na libumu donc ndongo otambola wana owaka na niao na libumu olesaka baniao na kati na libumu na yo non papa ngai vraiment prophète namoni yo otala bien te otala bien te nini ngana église na wuti kuna wapi na wuti na ville wana na ville Saint-Georges bapesaka nga kombo na ngai kutu babimisi nga ligorodo wapi na nzoto na ngai ligorodo azaka na bapoison azaka na kati na nzoto na yo yoka vous êtes manipulé facilement eza mensonge eza bango bato bazosala makambo na bayebi ayebiki makambo na kosala bato ndenge ka Simon Masisi asalaki eza nango vérité te eza nango makambo te babimiso nioka okomona kaka ke bato mo baye o biso tokoya na kati na lupango na bino tokoya na kati na lupango na bino tokoya na kati na lupango na toka koprier na butu wana batindi mutu moko aye kokunda babeloko na kati na lupango na bino yoka ba mensonge balukuta bino boyebi te akoya ba tuntu kipe abuze pe atuntu ki aningani pe brr ale atotambula mona azoningisa mutu bino bazolanda ye bazoyemba banze bazolanda ba mascarade or bayebi ki bakundaki biloko na kati na lupango asi batundaki na bakombo na bino boyebi te bakombo na bino bakomi yango na bapapier so bapapier oyo bakala na babitendi bakangi bana na nzambe faut faire très attention bokoya bopa bazotimbola batimbola awa pa batimbola na bakombo na bino monane tala ndenge bakanga bino tala ndenge basala bino na kati na famille tala ndenge banionga bino mpe bokotala mawapi de bakanga biso moto asala biso boye tant mosusu baya koloba kutu na papa komba koko akufa na ye bakolukaka ko akufa ye mutakangaka bino orke bango moko bato baye kosala makambo wana bamantere bamensonge baye kosala wana kati na butu basali makambo na bango outi poto oye na mboka Kinshasa papa ovandi batindi petit moko aya koespionner ayebaki ovandaka na Manchester ovandaka na Londres ovandaka na Paris ovanda na Belgique si bayebi bainformation tous na place yo salaka si batuna baleki na yo po yebi te ale mutu moko ayebi o prophète abando sakola ser ndenge oza wana nzambe azotalisa ye ovanda na Manchester na balabala batangi ovanda na Paris na avenue Jean Jaurès numéro 15 boy yotelebe mwana garçon itatoyo ninga ayebi esprit asoyeba nyonso o pena mosakolo non manipulateur akosuka kaka na mbongo bazomanipule bino facilement mpe bozondima yo mpo lingo koma mwana ya diabolo ozondima babanda kala ntango bakangaki mokonzi na bakonzi bakangi ye bake kosambisa ye devant Pilate atuni bakangi ye mpo basambisa ye basalaki ni bascribe na bafarisien na butu wana bake kokutana na bato bamanipule bato tu balobi kaka ke ndongo ndenge tozala wana toloba kaka ke so balobi ke Barabas, tu ko ba libérer Barabas na yebolu lo baka ke ye. Faut te pendre ye nde muta ko kufa na place Barabas. Voilà.
parce que manipuler la population tant on peut au balba qui a sécuit tant on balba qui a sécuit tant on a sécuit basala kini ba ke ba corrompre ba tout balba qui a sécurité ndo ba yibi corna iko yiba yoka voilà ils vivent que ça la manipulation pour détruire ba ko ya porter ba tromper kakabango ba manipulateur ba scroll bato boni basikolo kabango basikolo kabina lupango okondimata na ndenge basikolo kabino mutu moko aye kotekelo eloko atekelo eloko bien bana nzambe nga batekelanga chemise mona lisasa na lisasa kabona zo ebona butu bazama tata bato wana na butu kabona ya kabo garçon moko bibena kabona butu na sakina abi oh mon frère c'est là abi donc nga na sala Texas Itex Afrique donc on a batonga babilamba bakaba abi donc babimisa biso ba chemise na sala ba chemise moko awa. Donc yo na monu pendela yo to recupérer pour nga ninga bato mususu munoko ba bomba kama kambote nga nazo mona neti ninga spring nga taper neti makilanga na yo kokani yoka makilanga na yo kokani donc affaire ezali awa na ba chemise belé mais na pour le moment kaka chemise na moko après oyo ya na ba yelo to ba 10 o ba ko teka ba chemise pour tala kaka nga pena tena na ba Afrique lo ezate do moi cop na nga ba teka ba chemise o papa Jordan. Donc, valeur nette, c'est que chemise, par exemple, les avons na $50, na 50 euros. Alors, bon, ils ont na 10 euros. Bon, l'habitant, il y a euro kaka. Zelanga, donc, bougez, zelanga. Donc, chemise, bakanga, pendant la sachet, bien, tout la pessinga, le besoin de rapidité parce que, mon bakoto, tam sous police, à mon a un copie, du lobby kaka. Naibi kombo na yo, ok, vite fait, baskro, man tata. Na fungu la chemise wana na ebisi bino bana na nzambe ekota na koza la taba 1000 épingles bepingle ozo fungu la chemise bepingle tant on a fungu la chemise ozo suka mutolo kutu bien chemise ozo suka qui attaque qui kenzongo zala donc okola ta kote puso la ta kanga e suka on dirait chemise ya baba ni ya bata théâtre na mbongwe ke bazama ntata bazama yele ba imposteur mingi ba mela bango kana bato da ta lokuta kaka boyo mingi ba kosama ba yebo tekelo lokuna bonje zona oro mutongo abungi yoko tala bo ke boyo oke de teko oro ba yebiso te za oro te za plaqué or mingi ba kosama ba imposteur makambo de na ba manipulateur ba scribe ba kosaki balingaki te mokonzi na bakonzi basalaki complot comploteur ezaka manipulation bana na nzambe bikelamu na nkolo mokonzi yeba na malamu te soki ozalaki na kati na makambo oyo ngonga yango oyo se repentir soki mpo okosaka oyebaki teke ndenge okosaka na yo wana yo oyebaki teke eza mabe yeba ke eza mabe makasi koleka eza lisumu ya makasi koleka nde mateya mokola lelo ezoloba te bazali bana ya zabolo ozali mwana ya zabolo balukaka kaka kosala makambo ya tata na bango kaka ye asalaka makambo wana nini makambo ya mabe makambo yango ezali oyo ewutaka na kati na motema na ye donc soki oyebaki te bima na kati na makambo oyo eya ndenge okosaka ndenge otrompaka bato ndenge omanipulaka bato ndenge osala yo monaka ngo kaka ke oza danger oyibi mayela kovivre ndenge okosala peut-être oyebaka te osalaka lisumu sans de savoir inconscientement ozosala mabe ya mabe okofuta parce que na kati na yo osali makambo ndenge na yo bana na nzambe tina kati na baeglise ozomona pena ke bato basali manipulation na kati na église pour nani badétruire mutu moko na kati na église pour badétruire baluki mutu moko atuntukaka lokola yo tuntukaka mutu wana tolingi te na kati na église yo yaka sikoyo prophétisele na ndenge mabe lobaka aza ndoki bon na nsima balongole na kati na église ayoka soni yoka manipulation bato ba préparer peut-être 5-10 personnes na kati église ba yebi si ba préparer yepe le quoi muta atuntuka na église ye muta prophétiser na église ayepe yoka bato basimba et puis akotundukila binoko boko simba yete bato so bo simba ba kebo yo orke na mutema na yibike na lingi na kosa voilà na lingi na kosa bato baso simba to tunduka baluka na se baluka bato babi akotunduka oyo pena na message ya lokuta
manipulatrice, manipulateur. Oh, attends, regarde. Ndengen sabato tali sankai. Nekoma kabaye. Arandoki. Yewana fani na baya gauche. Na droite. Asambo si mutu. Pamba. Et mutu na makolo. Et bante mutu abata. Zane nendoki. Mutu asambo podani ba kane la kiye. Na quatre églises. Bato bazo banga teke église ya Nzambe. Mais ba ye. Ba ya kosala ba faux prophétie na quatre églises. Tu ressembles à prophète Pembele Lelo, tu ressembles à y. Yo ndenge ozana alobaka pe trop. Yo ndenge ozana yo kende siko, kende ko lobaka kende ko prophétiser que prophète Pembele tika obima na basha bato, kiteka kikobo, tika ndumba. Yo po ye, lokola pe ye ba manipuler ba ye kaka prophète tika kikobo. Pona nini abebisa kaka bato ne kat l'église abebisa mitema na bato, bato ba benda na prophète bato tamsu asala ke kobote, ami tunya mitali me prophétie qu'on y a prophétisé. Ah, solo. Le temps que prophète a se justifié. C'est trop tard, ça, on sait pas. Le corps a battu, on attend à Yogi Khan, on a mbala moko d'église, ça bima qui a sali na keko suba, avec la portable. Oui, biso tu regardes, on va prophétiser, ah, bakangi, oui, prêter. Et kobo, mon kobo, or que mensonge n'a pas pour détruire nos salles d'Anzambe. C'est ça qui se passe même dans l'église. Bakoya kaboye pa baye la prophétie na bango lokuta non moi swana akandoki bana nzambe ngai na vivant na quatre église sera batailler na quatre église sera batailler na quatre église batu nyusto asa esprit à sirène andoki a sirène andoki ndeko mususu pa ye prophétiser oh non nzamba to talisanga nini oh non serwana a sirène andoki andoki mais pendant soki ba monika mwasi kitoko mwasi ya bientôt a tiemba mesh na ito suki na ye kwi kaka boy suki a chai maquette sirène il le comme sirène surtout na biso ba congolais ba angolaise ba nini ba africain ah ba linko surnommé mutu kaka ba yebi kutu te ba monika kaka ne ngona sirène pona nini jalousie tamso ba jalousie ba ningi na ba oite tamso ba kokani na niveau tale ba nyati ka kombo ndoki a sirène. Si que les mêmes bateaux yo ba prophétiser qui ba sirène. Mon kolomosus na yo kuta ba mo mbale discussion ni bazo où est la sirène. Bon moi na bi makam. Na tuni mais siko zani. Oh non, mon meyango vraiment mais akitoko mais bino lo baki ke na kat na prophétie na bino lo baki ke a sirène ando. Mais comment siko bo komi connaître siko ke bokano ko lingaye. Oh non, voilà, orke ezaki ya lokuta. Pour basambo saka mutu or que mitema na bango pesa laika wana mitema na bango zaika balinga mwasi wana non alors mais bo sambo si mutu bo bébé sur honneur ya mutu pour rien voilà au niveau to komi tina quatre église hein maman asam likambo moko liki na quatre na mosana nzambo ana mwasi na ye marié ba la na mwasi na quatre église mo kambia na mwasi na ye ba mama kaka ba kambio ba mama ba yaka na kati o ba mama ba to ba uela kaka azwa poste moko na église ba chai mama mo kambio to mama su nani to frère moko chulini balinga ba pe ba uela kaka fo ba pesa so ba pesa poste te abeti ni baku or ka ina mission na ye nini ninga yaka wana mama ale akomo ko sana groupe na ye moko ko organiser groupe moyen et comme atiko contre mama mo kambio na kati église yoka papa ni contre mama ba kambio papa ye moko suko akena ndoto ye moko mamango akena ndoto pa pasteur oh non nsamba tout tali sanga na yibiti ngana yo na mariage na zo yibate to balani mais na yibiti suko nini ekolo e lo banini yo ko lokuta or que projet na ye alinga séduire pasteur alinga tromper alinga manipuler pasteur abi oh l'autre ndoto la na comprendre te papa akomi kotinda batu ya bandoto bakopere na bato mosusu bakomoya na bandoto bato mosusu mona bakoti o pasteur na rendez-vous moko na kuta na yo pasteur abibo yaka mercredi ayambi ununga nazo comprendre pasteur na loti ndoto momoni sero avanda na ba wana kuna sero na mama inter non na comprendre bo lati ba voile bo balani mais na comprendre sur nzamba tali pasteur de asiba yebi sangi je ko da atali abi ah bon oh na comprendre puis na l'autre na temes na comprendre na l'autre lukuta manipulation bandoto comme la pasteur a comprendre pasteur pe a comprendre basali nini loko zo simba kate basali nini bake ko coopérer na mutu moko abuti libanda ba yebisi ke yo ko yana kat d'église une semaine après deuxième semaine oko prophétiser mutonga uta libanda ya tuntuka simba orge manipulation
batuntuka basimba simba bilambe soko lungwa yo ba Jezabel baza mingi makambo nzambe oyo tata nzambe yawe mon abiso ba manipulateur na ba manipulatrice par toko kima wapi toko kende wapi basimba nana message nzamba lobi abombi message yango avec kote la mokambi na biro nino nzamba talisi ngai mwasi na yo wana libana wana za mwasi na yo te atalisi nga mama moko avanda wana na premier ranger mon mama wana wana pena mwasi ya o nzamba tindili yo pena mo mon église ko comme nene makaba pasteur ale double ayoki na oyo ba yele na bandoto makaba orke ba manipulation bazo manipuler. Bien aimé, même yo musani na nzambe même nani faut que ça discernement, faut que ça connaissance. Même moi na yo boti, même mobali na yo so ayeli likambo to makambo nene faut que ça mususu ça makambo ya manipulation. Même bana mususu ayeli makambo ya manipulation. So kibito ko boye na bande ko na yo bo kabwani pe na famille bana mususu bazo kabula ba famille. Aboyi sur na ba famille orga azo manipuler yo mama, azo manipuler yo papa, azo manipuler yo noko mama leki pour na nini o kabwana na bande ko pe mususu ya yo. Mususu pe ko kabwana na mobali na yo. Moi nakaka kabuli yo bukaboni pelako. Donc faut faire très attention à katna soko za na molimo oyo bimana katna molimo soko yo yeba kate omi yeba na katna l'église ba manipulation oyo zo kaka batnu so ba mona ka bandoki ba mona ka boy ba manipulation na katna l'église ba kambe ba komaka je vois le Seigneur me parle manipulation lukuta amoni na yete ata monite je vois ata lotite na loti. Basande ngwana le kuta na mensonge ba séduité ba dominateur ako ya pe kaka boye ale bata mili boleka bata dime le kuta na ye kaka ako manipuler kat l'église nzamba zo tali sangai ndiki tozali awa nzamba zo tali sangai offrande moko offrande wana ya meme ndingi ka nzamba zo tali sanga ba musulman baza ko tambola tamba musulman baza ko tambola ba si jeune de prière na bango meme donc bato ba lié ba égorger meme do boko pesa offrande ya meme. Oh, bato yana ba meme na kat l'église donc oh non nzamba zo tali sa 4 meme na moto moko bato me 4 meme siko 4 meto meme le ba meme ngone. Donc faut ça la équivalence ya mbongo yo mo ge calculer meme sur meme za 100 €, donc 4 meme 400 moto ni so fa yana 400 mensonge bino pe ba zoba boye mensonge ba manipulation bazo manipuler na kat de l'église bazo buba bino bazo nyoko la bino bazo séduire bino mais boye bi kaka zate bozoba na bozoba ba le yo mbongo kuna ba bemiso ba bisilekete na nzoto mais kaka ozokende ko kwea kaka na kat ni otonga bandako na kat na sasa ba église na kat na sasa osomba ba maputa o somba ba église somba ba maputa pona église boye mataboy okomona eloko te ba bubi yo mensonge ba leo ba mbongo ba so konne ko lebino ba mbongo bozo mona na tilelo na ba réseaux sociaux ekomika benga ngai asoka témoigner ka bo benga ngai soka témoigner ka bozo numéro na nga bo benga ngai na ko bo de pona tila na yo ba tout nyoso akendeki likolo ba nyoso ba kenda lola ngo kaka eraka ba congolais ba kenda ka lola nan to yo ka te ba ivoirien mondambu mukie na ba Cameroun mondambu mukie ba congolais na ba angolaise non lola izaka ya bango donc bango ba coopérer na lola nan ça peut parce que ba kendaka de jour et nuit donc lola comme na ngo lokola ka ke fula donc futi tiko ke yo zongi so otale o landi bien mensonge na mensonge senga ka discernement senga ka connaissance nzaba peso boyebe apeso mayele poto kwela kat na motambo te poto ba tromper yo te yo pe ko séduire ba te soko za ko séduire oza ko kosa nengo kosa wana lobaka vérité mon limo ya vérité yango bozo mona ke lokolo kosa ka trop ato bondeli ma bondeli yo kende te pona nini lukuta na yo jute le mama bondeli nyosu yo bondeli fo bondeli bele ponzamba yo parce que lukuta vanda kat na yo mensonge séduction nego séduire bato nego manipula bato nego kosa bato bakenda ba miso ba beta na mitu ba miso ba bunda na kat na ba famille ba miso abuja kaneta avandi ka ndako téléphone kaka azo panza bato azo manipuler bato na téléphone so ajuka la kan brr bato bunda be bitumba ya vandi na kat na ndako et puis so bato bunda akandi na téléphone so bengi yo akobeta ba fio to lika akandi téléphone ngamna tango loba na regretter makambo yo sali o yebisa ngabe fallait expliquer a répondre là le bano bon al bano pas kaka téléphone otele afio to linga afio to posa zoba parce que ye musala ne yango na manipulatrice manipulateur musala ko panza batu ko yiba ko escroquer batu ils appellent manipulation
Asali sama kelimba so combien de fois soit c'est dit kelimba koto a manipuler bato et puis bato wala bato ba azora bato ma kelimba telebele a lembonga kimi ake sala ngona demande ake sala demande pe asali ma kelimba demande a lembonga demande pum a la Belgique kaka musane yangwana manipulateur ako manipuler et puis bato ba linga ko pesa pe mbongo pala ye bato bazana kimia bazana azoluka bato ma kelimba bazo mona na te po sangisa ba ni esika kaka ndenge wana bien-aimé, faut faire très très attention. Na ba réseaux sociaux, na makambo nyonso, makambo ndenge na ndenge ko linga, ko mona omoni kaka image na réseaux sociaux. Mususu za ba manipulation eleki mingi surtout na réseaux sociaux. Ya ko mona obandika ko ba manipuler yo, o sopani, ba manipuler o sopana kano kaka, bakotilo babiso babala ekufi mpo ya nini mpo alingaki moto mobo yo olingi moto mobali yango nano omoni ye te avanda na Australie abandi koesire yo lukuta aye mpo abala yo abandi yo ake koluwe ne bavatire ake koluwe ya ye te lobi aye yo Porsche otali Porsche ya location alobi ya ye asa ayebisa yo ya PDG asaka na société moko balukuta bazaka te aoye lobi donc bacravate. Et puis, à le français, il y a calculé, il y a soin, il y a propre, et ça n'a pas faute de pour y avoir un intellectuel, et le côté. Assistant de votre classe. Le bailli au Porsche. Le bec a quelque loué sur le Ferrari. Le bec tant au tel, il y a été. Ah, bah, non, ça le peut pas, vanter à pampa, il y a la société, à louer ça, mais tout cas, ma camarade, aucun bimana, le quoi, apalanga na kimi musana sa bane wana suka scroquer akimi ne bo fungola miso ba manipulateur na ba scro ba yali mingi surtout ba mama na zo senga na bino bo fungola miso okomona kaka mutu moko ngala mwasi na kato kabona ayepa na yo azo zanga sika ko lala aya manipuler ya scroquer yo aleyo na bambongo ba location familiale le pan a changer quelque le kota sous dans ndako mususu akeko manipuler musana kaka yangwana Dieu kokwa tsate so ozu mobali moko bu mikolo ozu ka ozu ya sir senga ka boyebe senga ma yele keba parce que musala na bango yango bazo sala yangwana lelo akekoto avant no 6 mois a silisi yo pena ayebi yo pe so kebita akosa pe ba dépense te abano yebi so ke mama na beli ye azana sur mbongo ne sur carte bancaire bunga ki yo occuper mama na yelu ko yo zo luka bolingo okamati o sauver sur mama sur mbongo tili ba mbongo na sasa makamane ne amoni ke sili lobita yo sila lobakimi kaka ba mensonge ba menteur yawa ye apesi bino boyebi apesi bino mayele moko na moko atelema moko na moko ayeba soko za na pena kaka na makambo obimi o changer soko ko isa maje soko pour manipuler senga bolimbisi lobi nga mona zabolo te po ma te zo ba bazali bana ya zabolo pe balukaka kosala kaka bobele mabe po tata na bango kombone mabe basala kona kati na mitema na bango mobimba makambo ya bozoba tango akosaka lokuta wana eutaka na motema na ye alors yawe asoteya bino na kati na mateya oyo tozokende oyo po moko na moko abima na bozoba moko na moko ayebaki non trompeur, manipulateur, manipulatrice, makambo na sala na mona ngana danger so na kosi bandima kanga ba yanga mais na bomi bato na bebisi bato suka ya bato bakende kuna makamane yo moko pe babuba yetro senga kaka mayele senga ka connaissance senga ka sagesse obala ka libala le boso babubi yo ya mi bale babubi yo frère ozo continuer kaka bazo buba yo obengisi mwasi su na bisasa babubi yo obengisi ya Brazzaville babubi yo obengisi ya Angola babubi yo mais tili lozo soka mayele te ba monela na bango yo donc yo comme un instrument ya satana ya diable pour bakoma ko sakangeda makamba na ndenge eloko moko te moko na moko azali wana yebi oyo yepe basala ye oyo pe basala ye o ba trompa ye oyo pe ba mela ye screw ba scroka ye ayebi ba manipulatrice na ba manipulateur bazali partout na kati na ndako na yo na kati na famille na yo na kati na libota na yo bazali oyo yalike otalike wana zaka manipulateur fubo ye bakaye bo noter ye bo chana ya kati na prière bo sunga ye ba misusu ba kola na ngo oko changer yete liko bo yebi ye bo zo kama yele parce que ça dans dribbler soit dribbler yo ko sakana na yo kola batela kola sunga apesa bo yebi na moko bo kwesa masusu ten na kati na bozoba amen. Amen. Tobondeli nkolo.
mokonzi na bakonzi tata na beleli yo po te liteya lelo ezali monene yo lobite tata na bango tata ya banani bato bakosaka ba trompeur bato yo ba manipulateur ba séducteur ba séductrice bato nyonso oyo baza ba imposteur obengi bango tata na bango zabolo basalaka makambo mabe po babotemeka na kati na mabe ewutaka na mitema na bango tata na bango azali wana biso tata na biso zali nkolo na bankolo nde yo mokonzi na sengi na kati na yo oyo bakwesamaki na kati na makambo babiyebaki te inconsciencement basali yango sanko keke bayeba obimisa bango osusulisa bango mateya mokolo lelo ke likambo oyo eza lisumu moko ya monene oyo ezobebisa oyo kokokangisa nzela na bokonzi na bango ya likolo tika te tata opambola oyo komasi ya tata bazako opambola bango tata olongola bango na kati na minyololo oyo parce que ezali boloko kozala na kati na makambo oyo tata baza mpe na makambo wana mabe sosolisa bango obongolaki mai vino oza makoki nyonso ya kobongola bango ya kochange bango ya kolongola bango na kati na likambo oyo tata kotika te bana no bakwesamaka ntango nyonso kotika te bana no bakende kweyela na kati na libulu po te libulu oyo piège motambo ezali jour et nuit kotika te bana no bakwesama batela sunga pambola na kombo na yo tata pe ya mwana mosantu na pamboli bana na yo obatela bango na kati na mateya mokolo lelo olongo na bango limbisa oyo bakwesamaki bayebaki te tata mokonzi na nguya mateya ye mpona kobongisa mpona kobebisa te yawe na bibele mozalisi na kola se na ndimi te opamboli na ndimi te osimbi bana na yo na ndimi te opesi bango boyebi oyo ografi mateya mokolo lelo na kati na bango amen alleluya alleluya balingami ya bana na nzambe bozalaki bongo na kati na chaîne na bino ya télévision bolingaka Aziza Pembele TV partager mateya oyo partager yango partager pe boyeme bosabone na kati na chaîne na bino bobosana te tozali bongo na kati na compte paypal ezali soki pe omoni ke na compte paypal mobulu bozala numéro ya téléphone mpona kosoutenir chaîne na bino ekende liboso bobosana te mpona kosunga yango kolo abatela bino kolo asunga bino balingami nalingi bino mingi kolo pa alingi bino mingi tika te nkolo yawe amona bino apambola bino. Je vous remercie beaucoup. Amen.